Matondo mingi bandeko balandi to pesi bino bayenge keno ba mbote mingi na bino bandeko na biso banelaka yambo ya maso bobo mesano lukumu nzitadianza tata vangi wapi oyo alingaki biso tozala bana ya bokamba na fumu wamba pongo tulendo tonda dezo kokanisa bana baindo ndeto ya bibongelo mbe mobali mukati makambo mfumu kimbangu ya kozongisa biso bani na nzela ya bakoko babiso mpona lobiko na biso bana baindo Afrika ezongela biso bakolo na yango matondo bongo na yaki mpavita molaki koya ya mfumu kimbangu pe bongo balongo banso basaki musala ya pasi ya kolakisa baindo nzela ya lobiko pe bongo bangangunza pe bangunza bazokoba itumba iye ya pasi mpona kotombola mongongo kolakisa moindo ba raison fondamentaux oyo cause tort ya Afrique péché ya Afrique mokakozwa na bana bilaka iye baza na conscience baye bazomona makambo ndenge za se présenter mokakozwa na bana bandombe pai banso bazali fumu kimbango bateli ya baindo matondo mingi lelo toye na bitando babino liboso babino bandeko baindo koloba ete le monde va mal mais ba congolais na mabina wapi tourna ya histoire eza kosalama histoire eza kokomama na loboko mosusu na écriture mosusu pe na papier mosusu kasi bana ya Afrika bana ya Congo tobetelaka sete mokolo na mokolo le monde va mal kasi bana ya Congo na mabina lelo nini eleki na mokili komona ba bloc eza kosalama États-Unis to monde occidental aza maître absolu sous soutien na ba direction mondiale donc ba bloc déjà epesi naissance nango pe ezumisisa na yango BRICS ezali wapi oyo bazosangana mpona koluka équilibre mondial ezala donc toi na choix ke tozala kaka na obéissance ya ba occidentaux te Poutine telami aloposo pembe kasi aza hors système occidental ye pas victime de moni guerre ya Ukraine oyo tant que eza ko persister et yana ba eza na impact makasi na économie mondiale socialement Europe aza na décadence économiquement même militairement za susute kende bandaki ko banga e déjà mandoki ya makasi zo salama à travers le monde et batu nyonso bazu connaissance ya ba bombe nucléaire o azaki moko maître absolu élément abanaki ko exhiber yango pona ko faire peur na monde et bandeko banso bazu connaissance wana ya na tina et boyebi nyonso uti na tata mokeli boyebi nyonso e uti pa ya tata mokeli na mabe nango na malamu nango eza kosengana esaleleli ya moto oyo yambi boyebi wana mayele ya tata mokeli donc apandi boyebi wana na baibongo baza na bomoko na misise kangani na bokoko na bango e bayindo boyebi eza kochaper bango parce que toza déraciné na racine na biso bakoko babiso donc ba transmettre yango biso te mais bakoko na biso na monde spirituel baza na boyebi wana koleka kutu bakoko baninga kasi ba transmettre yango te parce que biso bayindo tokati mosisa to soudé mosisa na biso na monde occidental tout ce que l'homme blanc attend si moyindo yango est limité ba scientifique africain ba élite intellectuelle ba éliminer
ya biso baindo. Donc bakomi désorienté, s'orienter connaissance na bango lenge l'Occident apesi yango forme. Nzoka au-delà ya l'Occident monde yana makambo ebele esengi bongo moyindo a exploité mpo na tombwa pe réussite ya continent na biso. Lelo Poutine bato ba retenir souffle ke monde ezalaki na silence na 24 heures. Rébellion na sein ya Russie. Poutine a tenu discours na elongi kolie mbala moko. Ya paramilitaire Wagner en obéissance na patron na ye Prigogine a décidé direction Moscou. Donc à se rebeller. A ye rapide à comme na pouvoir central na Moscou. Donc aucun barrage est stoppé ezati. Et sortie médiatique ya Poutine aiba poignardier batie poignard na sima mukongo. Lenge discours Mobutu pa lobaki e ba ebanso bakoma na discours wana bazaka devant les faits accomplis bakoma na dilemme ba poignarder na mukongo. Chance parce que pendant que le bango vie ya Afrique actuelle tout ça ko dépendre na parapluie na sombri ya Chine mais mingi pena ya Poutine ya Russie wapi o déjà toi na moi fenêtre moi porte moko ouverte ko ibo ko za mupepe atako bango pe bazaka bangunya ya Afrique ba pona ba intérêt na bango mais devant fait accompli Afrique za nango et vaut mieux moi ouverture pesa mela biso to ko ibongo ko bongisa me ya biso à l'interne na kati et par rapport déjà singa kingo au l'Occident abendaka biso mokolo na mokolo. Donc vaut mieux tout kata no singa wana to tikala libre il est singa oso ko ya ekota dans na espace ya temps na to na choix ya ko échapper ya ko s'organiser poto boya sous singa ya Chine singa ya Poutine ya Russie parce que bazaka ka benemi Afrique bango nyonso donc race morte kozala pour biso race primitive baindo mais tolongwa na singa ya kala yolongwa biso le singa ya sika izoya déjà toza ya kotelama na ngwi poto s'opposer. Prigogine tout prêt à jouer coup d'état na Poutine parce que aza créature ya créateur Poutine a été surpris et l'Occident déjà beti maboko tirobi mais eke likolo eke na passé. Donc même Afrique elingaka zala na pasi na shit ya Poutine pamba te obengani de momoko bakoya sambo ndenge déjà ba dirigeants africains bazo tenir tête na ba discours bazo boya déjà néocolonialisme oyo l'Occident afandisa en Afrique na ba système nyonso l'Occident aza bongo na kati déjà toza déjà pro Poutine ata toza ko bimisa ngote mais déjà sentiment ya peuple africain eza trop penché trop Poutine par rapport à l'Occident oyo nyokola kabiso jusqu'à preuve du contraire. Ne président ya Biélorusse Loukachenko a joué médiation dans 24 heures parce que azaki na champ libre à kota ti Moscou 300 mètres kaka mais asali demi-tour et kamwisi batu même biso ba révolutionnaire biso bangunza tozo sengela Poutine bokasi pe libatelami pamba te quelque part tozo dépendre na moi pio ya sombri ya ne ya parapluie na ye lelo lolenge mokili ezokendele conflit ya Chine
na Taiwan ya lokola États-Unis bazipina no moto. Mais na se ezopela parce que Chine a la vocation d'être la deuxième puissance économique militaire. Même na classe, le deuxième azalaka par dit zalaka na obligation te andima ozala deuxième. Mais par rapport à effet, par rapport à examen à Cooks, à Fox, ça ne pas zala les premiers de la classe. Mais loi ya nature et comme ça là était les premiers zala les deux zala pe bongo na bongo nde Chine a une vocation te ya ko accepter cacher emblème ya deuxième puissance mondiale te azana obligation Chine ya leadership mondial pe ayebi yango donc azoko se préparer ko bunda pona yango et Poutine idem il a pas la vocation te azala bongo deuxième il a pas olinga te ke ba vaincre. Donc, aza déjà na ba indice o yonya sur leki. Kasi effet o eleki lelo. Na juin ka awa tozali le 24 lobby e utiko leka. Parti positif nango et la musi Poutine parce que Poutine a même makambo trop démocratie trop logique au sein ya armée ba géné baza d'accord te parce que ba perte d'homme mezo salama. Et baza na élément oyo bakoki ko mettre fin na perte d'homme. Nazo mema procédure moulayi de bongo soulèvement islamique kaka au sein ya palais. Donc ba l'occidentaux baza pena na liente direct parce que élément oyo alingaka za la nuisible na parce que ayebi Poutine malamu yem taza na pont na Afrique. Dans un élément où il y a un poids makasi kopese Prigogine asali demi-tour na ba groupe naye ba char de combat est tourné ikoti Moscou te donc na ngonga oyo lingaki za la kudi kaka na Russie te maintenant Afrique certains dirigeants ont déjà ba ficha qui déjà pro Poutine ont déjà ba armée ya Wagner baza déjà en Afrique. Donc, tant ils ont joué un désavantage à l'Occident. Et mon pépé, il y a malamu ils ont soufflé na ngambo ya Russie pe bongo ba ebanso o bazoluka ko stopper système ya l'Occident et progresser na mokili. Afrique mwana affaibli azozanga bisalelo atako azanango kasi tai azanango na âge azanango eza ko permettre ete asali la bisalelo na ye nous omoni ba minéral Afrique ezoteka mibi mabongo libanda mais africain azokola kolala bongo kolamuka tokosalela bozwi na biso moko poto fiche to na vocation ya kozongisa lisusu bokonzi na bokonzi ebandeli otorenyaka na ngipito na bokasi na yango pe na bileko otozali ekoleka te ekomonisa masembo solo basakani na Afrique tamulayi pe ba africain ngonga ekoki africain akose imposer respect ya loposo na ye na baloposo mosusu tolalaka tolamukaka ba vanti wezo salam na milieu politique ekoprendre kaka fin batu bakotelama batu ya solo baindo ya solo bakotelama pona tombwa ya Afrique. Congo lelo aza semblable na batu bake na fête batie batuki to ba engungulu mibale wana engungulu moko ya alcool ya masanga moko engungulu wana ya mabina batu nyonso bazokende bazozwaka ndambu ekomaki tour ya congolais na mulongo tour ni koki akende babini mezwa kopo ya bite na azwa kopo te ye apusani pembeni abengi bandeko na ye obaki na sima biboya ore bazwa kaka eteni na bango bamela nde baninga bazosala bango nde ba plonger na kati ya tuki donc na kati ya tonon ya milangwa
akeli susu na ngambo ya mabina ore azwa kaka ndambu yesu ake ko plonger dans akoti na kati ya noyer. Déséquilibre oyo Congo aza nango. Donc pente eza makasi. Aza ko dépendre na nyonso. Azomela kisi oyo esa mali uta libanda. Même bilamba na ye utaka libanda kolia na ye. Donc survie ya peuple congolais, ya peuple africain metandi na libanda. Mingi pena Congo. Or nangonga otokomi il a fallu conscience ya mutu Congo elamuka etela mamakasi kasi les mêmes dons o ba pesi ba congolais parmi ba culture na biso do ya musique et comme élément nuisible na population congolaise. Ne passe ya message ya libération ezo pénétrer te na mitu ya bana Congo. Et musique ezu espace makasi na bongo ya baindu. Alcool ezu espace makasi na bongo ya baindu. Mingi pena ba Congo. Ba Congolais to benga ta bongo. Pamba te vocation na bango ezali ba kumba kipwanza ya kimpeve na molongo mobimba. Nde fumu kimbangu aponaki kobotama neteni ya Congo pour a responsabiliser peuple Congo na makaba capacité au Congo. Azanango en grande quantité par rapport à l'Africain Moussousou. Nde akumba message à libération. Kasi Congo aza craponné focalisé na musique na komela et à côté na kati ya tono. Faut que bimisa ye kuna. Tane mokili za koleke za kokende. Yolo Europe ezo betama na nzala. Europe ezo betama na crise mondiale. Financièrement Europe ezo soutenir bongo ezalaki tant que guerre oyo balote la ndoto te ke ko continuer boye. Déjà donc de presque 2 ans de guerre. 16 mois déjà. Donc il y a guerre au ezali. Bazo aider en désordre. Et bakanisa ki teke Poutine a ko maintenir une année mais ali déjà il n'a okende. Ni soulèvement ni eloko salami ni guerre civile azo maintenir la grande Russie. Et ba sepela ki makasi na Prigojine ndenge bongo na obédience na ye batake sikoyo Poutine parce que etumba ya kati e fragilisa kati ko isaka kaka nde ba jouaka partout ba joua yango. Kadhafi bazweka belema ya kati ba déstabiliser. Saddam Hussein aussi et basala kaka bongo mais tata mukilo lokola ngonga ekoki ya suka ya trône ya l'Occident ya rien na ye ndemoli makambo eza ko salama. Peuple congolais na kozanga boko jouer rôle na ye na komi pesa na musique na milangwa ekoleka pamba te tout acte a pris en compte na monde spirituel. Lelo ba soda balelaka na mboka Congo pe na Afrique mingi pe na Congo bazaka les premiers à okanga mfumu kimbangu ba soda ya Congo moto moindo bazaka les premiers à okanga Mbuta Lumumba ko mobali na zamba ya baindo et lelo ba soda tala ba vie na bango bazo futa parce que boyebi ke mutual klabiso bolamu complexe ami contre ye mais bon ça lié na cas divers bas autres mal donnés pour na ko déstabiliser Congo pe Afrique. Et lelo peuple congolais oyo aza ko boya ko yamba sango ya mfumu kimbangu message à libération ya l'homme noir oyo biso bana ya Congo to na responsabilité nango to za ba responsable ya kokumba lubiko yango na bandeko baindo peuple wana ko souffrir makasi koleka tozo kende awa kala mingi te aza ko kanisa te ete guerre o eza non stop pante o ezali eko kitaka kaka eko kendaka kaka ata basali sembla négociation luvunu moto oyo suka nango kopela zambe kozika kaka yo mtu ozozanga mapapu
peuple Congo azana mapapu te pa pumbwe moko na bakisi mais azana ba plante médicinale belé incapable ya orienter mbongo na batu ya mayele na banganga buka bato bazana boyebi ya ba plante médicinale a orienter te passer la kisi na lolenge na ye a développer ngo incapable même elambani moko kolata ya Congo utaka libanda mais ba Afrique mususu basaka déjà babilamba na bango moko babiloko mingi toyambaka libanda toliaka soki pondu euta nango na bamboka mususu vedi congolais aza kobimisa eloko te na mboka na ye aozanga mapapu ezambe ezozika bokasi ya ndeke mapapu même soso apumbwaka libata apumbwaka posa mapapu biaga fani na yo mutu tango endongwanaka apumbwaka mais bana Congo bazoboya kobota bongo mapapu tozolia lelo nyonso bongo euta libanda bamboka oyo bazolona déjà ba confrontation ezali eza ko persister ezo continuer tokosuka wapi lelo ba espace ba terrain eza kotekama na bapaya déjà ba chinois bakomi ya kolona bapondu lobi bakoprendre biso en otage na propre mboka toza ba esclave kaka na en état na espace ya Congo mais aux esclaves yo peuple congolais po bakolia so fufu oyo lingi kolia mais oza incapable ya kolona yango donc le cas tozobota te mapapu na ba secteur na ba social secteur de la vie oyo toza ko se plaindre mkolo na mkolo et totiki ba champ libre na étranger moko ta koyaka na avantage ya peuple congolais étranger moko ta koyaka na avantage ya ba africain et ça la matière na histoire ya mokili ndenge auto prise en charge toza kozwango te conscience na biso eza kosala te et mobile ya zo bakutu bakopesa ke kwanga azanga elieli mais sikoyo peuple kongaza mobile ya zoba ya buzoba azangi kwanga azangi na mbisi donc aza ko s'organiser pona ba concert pona kopuyer l'artiste et en retour yo ozwini en particularité nzembo nini o faire conscientiser yo ezongisi kibomoto na yo ezate kaka ya bolingo ya mwasi na mobali ozwe etindi yo oumela na tuki e na kati ya milangwa ya ngungulu ya milangwa tikali kuna donc ozo vivre na illusion et automatisme ezate il faut programme bo progresser nango na ba pasi nango po bo bisa bongo fruit positif balona na automatisme te ya na période mobimba eza processus mobimba lobi kwa bato za automatique te tant te tout un programme fait tiens en place pour poursuivre yango po bongo mona tombo ndenge mao atiaki ba base ba fondamentaux lelo ba poursuivre yango lelo Chine aosalela nyonso oza nango bongo bosenga pona population na ye lelo Chine est un bel exemple à la vitesse de croissance plus que tous les peuples au monde à travers 24 heures Chine lundi kuna dimanche samedi et banarate toujours travail même américain bazo meka mais bana difficulté à égaler Chine na vitesse de croissance na ba domaine tout et Congo o ana responsabilité de connaître baindo eza biso etumba na mokili facilité ezate eloko tout au peuple congolais au sala akofuta donc tozo kende na konyokwama peuple wana akonyokwama soka akokanga lipungu pungu pona kosakana akangaka lobi ya tozaka bana mikie sikomi mapungu pungu ekokanga mana ba mikolo po balia yango ça sera possible bazolia kutu bambwa na banyao malamu nanu mais lokola banyao yango bazolia balingi pete kobokola nyao po balia ka nyao mikolo na mikolo mais balingi bakanga banyao atunanzela bayibiteke nyao babokola kai élevage moko teza ya banyao mais baolia banyao parce que po banyao ngo babotama na automatisme po babimela wapi
etikali sikoyo tolia bampuku puku pene ya ndaku batie mutambu balie moto na Nzambe ezopela lokola peuple wana azoboya kozwa bongo mapapu pasi révolution bongo salamaki na Tunisie na Afrique maghrébien wana nyonso tomonaki population autodétermination ti bachangea ki donne bazokoba silanka awa kala te population asali makasi amoni bapri ya bilo ndenge emateleli bamobilize lokola un seul homme bakebengana na président na bango président oyo aye conscience ezali bato oyo basanana na bango te fona sala makasi bango na servi basouverain primaire mais lelo souverain primaire ya congolais batikeli ye baporte oyo ye amikotisi kuna na kati bazokokanga mpe porte yango te mpo baconscientize mutu Congo donc baza kojoue na musique na désavantage ya peuple congolais et baojouer na milangwa bazotika yango kolaisser faire mpona désavantage mpona konuire peuple wana e bango baza kokoma bato ya mbongo mpe mbongo wetia na mingi libanda na avantage ya mopaya eloko nyonso na mokili ezalaka na ntango na yango tolobi boye ngonga ekoki ndenge toza komobilize ngonga eza nanu tokoki kokima mai oyo ezobongisama mpona biso fimbu oyo ezobongama mpona biso ngonga eza nanu bon tobota mapapu biso bana Congo ngonga ezali tomobilize bato siko mpona biso moko no mpona un individu oyo akosala flat hotel na ye mpona bana na ye lelo mapa bongo toza kolia mapa nyonso baboulangerie makasi eza bongo na baétranger aucun artiste aucun millionnaire to mutu azwi mbongo politicien asali ta boulangerie atia mapa moins cher mpona bacompatriote na ye bayaka poto bani bafaste bavisa e basali bilanga ya combien d'hectares oyo baza na accès na batracteur mpona bameka mpe kopesa fufu na bafan oyo bakumisaka bango batia ta fufu moins cher donc baza mpona koconstruire vie na bango lokola mbongo yango mpe ezwami na nzela ya kolongobana te esima na bango omona bana bandongonaka kaka e bakoteka nyonso oyo bango babundi bazwa lokola etosi botata mokeli te mpasi ezali kasi kati na bango basala batexte ya malonga bazali lokola bongo mbuta gubal e mbuta bongo bailo kanto redi amisi tobengi tabo na nkombo ya bapaya oyo yebaneli e bato wana bazwi chance te ya kovibre na masse bato batia bango bapesa bango coup de pouce parce que batexte na bango eza même kozongisaki bomoto ya mutu ngonga ekoki biso baye tozali baagent ya campagne ya mobilisation ngambo ekolataka moko na moko na moko na mabota ekokitana na kopesa retard na sanga lobiko oyo jeunesse elakamaki 4e génération tokozwa makambo oyo mais le même jeunesse ye wana ke na futilité atikeli kaka na likabo moko ya musique ekomi so élément nuisible autodestruction na ye moko jeunesse tolongola libabe oyo mais formule ezali tokota na bamoyen propre na biso tosensibilize bandeko na biso moko bajeune Jacques Ndaku locataire kolo lupango mabe bapesi biso partout okobwaka ekobota tomate mama sukoli abwaki mai ezu musu ezu na mir na nsima me eboti soki tokosensibilize population ya kolona ta bikala na bamapango chaque mapango matembele ndunda lona nyonso kolona tomati elona makaka soki commune moko erespecte commune mosusu toko kitisa crise oyo toya nango bapri ndenge eza komata parce que
ba oyo bakesela bilanga toza ko maltraite tozomona bango lokola bato akozanga ntina me tokota sikoyo ekoma sikoyo na kati na biso lokola bongo tokomisa miziki mabina dans tout congolais alingi miziki ayebi bongo kobina danser problème eza te tondimi sikoyo to incarne lisusu parce que là tokoyamba sikoyo botata mokili ekolimine posa wana ya futilité ya miziki wana basoso tolinga kolia bongo soso ekoma kolia makaka na fin de l'année. Ok, ce n'est pas normal. C'est même bon na pot otozwaka tokena dépenser na baba sombata soso ya mwasi na mobali mutu nyonso mwa carton to bokola basoso yo bokoli voisin bokoli okuna abokoli tokoma bona na autosuffisance alimentaire na biso bon bazwi ba espace ngolo akolaka ba papa na biso ba koko na biso ba otina ba village to bokola ngolo abotaka na ye pamba yo osali ye asali possibilité ezali pe biso bato tozwi libanda toyebongo mikila bapaya tokende kaka te parce que kosomba ndako eza kobonga ya mutu te soki ndako eza kobonga ya mutu mbe babayere na kisasa baza bariche ndako eza kobonga ya mutu te kobonga mpeza bongo activité commerciale nebongisaka mutu dans mbongo balonaka ngo na activité na basecteur nyonso oyo ya production ya mbongo dans tolongola komona flat hotel po eza déjà trop ngonga ezali tobota mapapu po topumbwa lobi biso moko zambe ezozika ekozika kaka mvula ekobeta te eboma moto wana ekokobaka kaka bakomi na ilanga na bango kokauka na bango nde moto ezopela na bazamba na bango mpona koloba ete bakomi na moma ya déclin na bango ngonga ekoki tata mama biso baindo mingi pena toyobela bongo peuple congolais ofu mukimbangu abotamaki na espace wana ezaki bongo na ntina tolongo na mababe oyo tomikotisi biso moko tosala makasi ya kokonscientiser biso moko bajeune po to orienter makambo lolenge mokili ezokendele l'Occident oyo lobi azalaki number 1 lelo aza subongo te Chine oyo lobi tomonaki Chine kaka Chine oyo lelo azomata e Afrique na biso baindo tosa bongo makasi la spiritualité eza fondation oyo eza ko définir ndenge ndako bolingi bongo kotonga yango tozongisa spiritualité africaine na biso to considérer nyonso ya bokoko na biso bongo eza malamu pe tobongisa esika totia misuni ya bakoko na biso tozongisa bakoma bokoko na biso nde ebandeli ya mayele yango wana fumu kimbangu mulakisi nzela bangunza bakobi nzela ya lobiko ya baindo mukakozwa na bayebanso bazwi mato ya koyoka pe bokasi ya kosalela tango infweni na beto bandombe matondo